Shalom bana na tata, shalom bana na kolo Yesu Masia, nzambe ya lola, nzambe ya mema, apambola bino na bisika nyonso bozali na monde ti obokolanda ya bino, évangéliste Maman Anne Kalambai, que le Seigneur vous bénisse. Bande nyonso to bakotia moi like, bande nyonso to bakotia moi j'aime, bande nyonso bakotika commentaire, tika kolo Yesu amona bino. Na ye liboso na bino nga mosel na nzambe, na ye peut-être pour tokabola moi moke oyo, ya kokabula ezali boyebinda ndenge na bomesano na to na se to mesana ko partager masolo po ete to bra kozwa mayele ko bakisa mayele likolo ya mayele me mission na biso to yaka na masolo to yaka na ba témoignage ya bato émission na biso kombo nango ezalaka ke bakisa mayele likolo ya mayele oyo ozana na émission na biso lelo bakisa mayele likolo ya mayele oyo ozana ngo beneme eza vraiment na lisolo moko epesi pasi epesi penda pasi yango yambo ete nayeba ko banda penda lisolo na biso beneme to kena na régie lombango kuna na régie to zwina no évangéliste flamme kapa ya epi to yebi kozonga na kati ya plateau na biso kolo Yesu Masia azangisa te ko pambola bino bato boko aimer bateau beaucoup partager, pe bateau yo beaucoup tiens like. Merci, bisous, je vous aime beaucoup. Bandekoe, bino no so na saboni na tolo nase. 100%. Jésus. Amen. Oui, surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolo nase, tolo nase. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, bandana tika bakisi. Abonnez-vous à Tolo Nase TV pour vous la chemin de la repentance. Mathieu Koude, répandez-vous car le royaume d'ici est proche. Tika diamba. Metika moibi. Metika kokota. Kokoma mayele. Nous disons toujours et tokoloba kayango ti mukolo Yesu akosia rachetant les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Bandekoe, bino no so na saboni na tolo nase. 100%. Jésus. Amen. Kolo azilo kumu, kolo apambola mi pe mi nzembo wane pesi penda esengo na ye na basali na nzambe nyonso o bakolanda biso na monde entier surtout na Lubumbashi na moni pasteur Alexis nzambe apambola bino bandeko nyonso to oyo bopambola kakolo Yesu botombola ka maboko likolo bolobi ete toza ya nzambe ya lola toza ya nzambe ya Abraham ya nzambe Isaac ya nzambe Jacob na Lubumbashi nzambe apambola bino kuna katikati ya na mbujima isusu na moni pasteur papi nzambe apambola bino. On est ensemble. Soki Nzambe apamboli mama prophétesse Rema Sabaoth tete en tout cas ekozala pena mabe mingi pe mokonzi apambola ya ye molonga ni papa na biso papa yaye molonga ni papa na biso papa Emma Katalai nzambe ya lola apambola mama Ebwa Kadi nzambe ya lola apambola Mosa Kolimete moteme ya papa Ezaï na Hollande nzambe na lola apambola couple Kalambai ya Yagis papa chéri et mama Deborah Kalambai Kalatemi Loulou le 22 août
toza bongo na kati ya Paris Londres na kati ya Paris tokolia tokomela tokosepela po te Bible lobi esengeli libala ezala na esengo po na bato nyonso nzambe apambola bandeko nyonso tu ya mema oyo tobondelaka na bino ensemble pe apambola susu notre gardien du temple pasteur Carlos Kalambai soki kolo Yesu Masiya azongi te bien-aimé tozokutana susu tout à l'heure toke susu na moi publicité ya moke et puis tozongi susu na studio na biso. Merci, je vous aime beaucoup. Tous les jours, c'est une chaîne que je vous invite à voir personnellement, c'est édifiant, c'est très puissant. Rejoignez-nous en force frères et sœurs parce qu'on a besoin vraiment de vrais adorateurs, on a besoin vraiment de personnes qui suivent la volonté du Père. Vous aurez beaucoup d'informations sur la chaîne. Je vous invite vraiment à venir à suivre la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous surtout, c'est pour la gloire de Dieu. Tolonacé, Tolonacé. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ya solo bien-aimé dans le Seigneur. Kolo Yesu apambola biso lisolo na biso esali pasi na pesi nanu me condoléances ya mbote na banda lisolo na nga na papa Roger Keti na kati ya Lubumbashi e mwasi na ye mama Madi nzambe apambola bino tika ete nzambe ya Kalambai nzamba mema a fortifier bino esika boza na pasi na motema ya kobungisa vraiment mwana bino ya kitoko bolingaki mingi oyo vraiment bo dépasser mingi pona ye yaya na biso Belina na âge à 19 ans. Bien aimé lisolo ezani. Lisolo ezali ete papa na biso papa Roger azaki na muninga na ye balingana ki mingi papa na biso Roger azwami bongo na mboka ya Lubumbashi et puis muninga na ye azalaki na mboka ya Congo. Muninga na azalaki na Kinshasa na ville Kinshasa. Et puis muninga na ye akiko kufela mwasi tango ya kokufela mwasi mwa vi penza na kati ya Kinshasa ezalaki malamu te lokola za ami oyo bakola penza ensemble. Et puis papa na biso Roger abandaki ko sunga vraiment papa na biso papa Peggy na musika sunga ke na ba prière sunga ke financièrement en tout cas sunga ki vraiment ndeko makasi. Tanga sungie na ndenge mwasi na ye tanga bandaki nanu kobela mwasi na ye tanga azalaki nanu na hôpital et puis mwasi azalaki na zemi tango zemi ye kokoma munene mwasi ayaki kobota et puis ayaki koperdre mwasi na ye tango papa na biso Peggy aye koperdre mwasi na ye na bébé mama kokaki kobota te pe mama na mwana bayebaki kokufa. Et puis eyaki kosala ke papa Roger na mawawa neta ke mosali na nzambe akomaki ko soutenir camarade na ye Peggy et puis atikaki papa Peggy ata mokolo moko te. Eyaki koma na moment moko boye papa Peggy akokaki lisusu vraiment kovanda na mboka Kinshasa te na ville ya Kinshasa akokaki yango lisusu te par rapport à ba condition et puis na ndenge ayaki ko perdre mwasi na ye salaki vraiment pasi makasi akokaki te ayaki kobenga ndeko na ye papa Roger alobi en tout cas papa Roger soki oza na esika kuna esika yo ozali eske nakoki koya na Lubumbashi po epai na yo kuna po ete na ye bata komuke kolekisa ngonga et puis na bosa na ba pensée ya mwasi na nga ndenge vie e basculer mbala moko. Papa Roger etake mosali na nzambe na mwasi na ye mama Madi baboya kite bavandaki bango baletaki mwasi na mobali basali analyse bamonaki ke ya solo to bandaki déjà lisungi oyo na papa Peggy et puis mwasi na ye ki kobunga to continuer kaka na lipamboli oyo toke nango na lisungi oti na suka. Papa Roger ayaki kosola na mwasi na ye ndimaki et puis bandimaki batindeli papa na biso Peggy mbongo ya transport bafuteli billet po ete ya ko rejoindre bango na Lubumbashi et puis papa Peggy ayaki kozwa avion akomaki na Lubumbashi. Kokoma ya papa Peggy akomaki na Lubumbashi après 2 mois kovanda et pas muninga na ye kovanda avanda pa muninga na ya salaka ata asalaka vraiment na société moko ya malamu oyo esalaka pinda ba mafuta za na société na ye pardon oyo esalaka biso ba huile de palme do ba mafuta mbila muninga na ya azwaki ye na musala bakoma iko sala après 2 mois papa Peggy akomo sala mais azwaki nanu ndaku te avandaki nanu pa muninga na ye papa Roger bavandaka ye kokoma na tamoko boye
papa Peggy ayaki omona ki moyen koki alobi bon na lingi siko na zwanda kuna ngai lokola pe nazo sala place nazo sala muninga nanga magi asunginga aozwanga mwana musala te azozwanga penza muninga na kati ya musala asunginga mingi sengeli natika epe avanda na kimia na libala na enga na zo esika nanga mais papa Roger azakaka na mwana moko abota mwana moko ya mwasi na kombo ya Belna na kombo ya Belna 19 ans déjà moi nango ya mwasi kaka moko et puis mwasi na ya bota kalisusu te mwasi na ye asi akoli penza et puis papa na biso pe Roger asi akoli penza donc lokola bango bale ba baseli nzambe bango mi bale ba bonde la kanzambe bazana kondima ke un jour nzambe akokanisela bango mais moi lisu na bango moko nzambe déjà apambola bango ba bokola ki batangisi ba classe a commune penza na université mwana abandaki pe mwana silisaki classe na komaki na ba classe a mine ne pas silisaki classe et puis mwana ifaki akendaki mwana saki pardon na université mwana zotanga papa lingaki penda ya malamu pe papa Roger bandaki kokana ya malamu pona mwana na ye et puis mwana na ye abandaki ko servir nzambe na kati na église esika bongo papa na bango pe asambelaka na mama na bango mwana azalaki ko servir na groupe ya protocole. Donc moi na biso Belna azalaki vraiment mwana moko malamu oyo ba atungisi ba parents na ye mutu te atangi classe na ye asisi classe na ye azu diplôme et puis akie na université. Papa na biso Peggy aye kozwa ndako donc papa Peggy aye kozwa ndako akei akomi na ndako ne me ayaka musala et puis papa Roger lokola akoli mwanzo to pendeza lisusu vraiment makasi te ayaki ko rakotia papa Peggy amatiaki papa Peggy grade de take muninga na ye babanda na ye lelo te babanda na ye depuis bo mwana asalaki vraiment azalaka vraiment na confiance makasi ya papa Peggy ayaki ko matisa papa na biso ba grade na donc soki ya zate après ye ezali après papa Roger eza papa Peggy bavandara basala musala kendara liboso basambela bazwa pe papa Peggy bamema epe na église et ko leka mikolo mama madi amoni mwana na azo sala fièvre Belna azaki vraiment na fièvre makasi azoko quand même pas kokende école asalaki bina 3 jours 4 jours azokende classe te maman lobi mais ozomela kaka bakalma mutu pasi libu mupasi fièvre ya sanza ina kokate oloko na kokoliango te so oloko mama banga zolamba solo nazoko kango te ya mwana sanzi kaka bongo mama banga bi mama ngali kambu nini o ezokomela mwana nanga kaka mwana kaka moko o nazana ye et puis papa la bango taka na poka cause de décision comme mwana na hôpital va sala ebe examen nyoso général donc baki na mwana na hôpital va sali mwana au examen général bazu ba résultat kozonga na ndako kozonga bazongi na ndako pardon basali ba examen bazongi na ndako donc bazongi na ndako boyebi kana mboka na biso Kongo ezate ko sala examen lelo ozupe examen comment je peux dire ozupe résultat kaka lelo. Après 2 jours, papa a outaki musala le bel leka akenoza examen mwana e bongo azonga ndako lokola mwana nzoto ezaki bien te papa tango akei kozwa examen mwana afungola kengo te azikomika na réception bapesi enveloppe papa ina enveloppe ti na ndako abia na vraiment fatigué na koti na douche aisa mwasi na ye tala enveloppe na oti koleka na nini na kuna na hôpital na zui na laboratoire ba examen to sala ki mwana ndenge nini mwana za bien la aliete asoko kolia te biloko nyusu nazo pesa ye asoko kate maloba ki basa ele potopoto oyo ngai na si biso to landa to yebi potopoto ya ngai potopoto na biso ya nini ya masangu ba sala ko ba police yango to benga ngo potopoto ngai bana neso to ya kini bana 1900 na si ba comprendre makamuni o mama ana tolo na si aili bino basaela ki mwana potopoto ngai mwana melaki mpo ite na tango wana munoko esengai ka potopoto ngai tango mama papa koti na douche mama fungoli enveloppe tango fungoli enveloppe atali ayeko mona ke babi mwana na yaza na zemi ya 1 mois et demi mwana ngaza na zemi 19 ans moi OK 20 ans aoke l'université aza na zemi 1 mois et demi zemi ya nani
Maman a fungula enveloppe a koti na chambre koti mwana alali comme solo na mwana nene itaki maman na mwana yaya ozoyoka ndenge ni ote na oyoka boye na oyoka ah yaya oza bien ona za bien bien mais papa bino uti kozwa ba résultat kuta tangi yango te tala ba résultat papa ye nango yango oyo apesi mwana na ye le mwana ne atangi amunike zemi pour moi na ça yeba ki déjà qu'elle na zemi il y a 1 mois et demi moi na maman abandi lelo maman ne dit pas papa ko sa papa te so yebi si papa ozala vraiment décis par rapport à lisolo ko yebi sa papa te mais maman banga bino ko yebi ça été ndenge nini ye mutu a wuti ko zo ba examen a yelinga ndenge to so la no bo azana kati ya douche so ki abimi eloko liboso ta mso ko luka azwa papier examen atala. Aïsi maman pardon quoi ça papa te puis quoi ça papa te maman pe azui enveloppe il y a examen atiki pe ka likolo à moi ba papa na biso pe fatigue le kimingi papa pe atuli maman ah fungole ki enveloppe ah na fungole enveloppe ezana ni na kati ate babi zaka malaria eza typhoïde mutezo tungisa ye et puis ba komina ba kisi wana et papa bi bon lobi somba kasi ba kisi yango papa benga ta mama tuna ta yelanga na papier wana na tanga na yeba ezani ni papa atangite fatigue ya musala ko masala ka trop atikeli charge pas moi si parce qu'azaki pe na confiance en moi si na ye eleki lobi nango lokwa papa azaki te mama azwi temps ko sola na mwana na abiya ya tozaka na yo moko makambo nini oyo osali biso bomi biso likambo euti wapi yebisanga kaka s'il vous plaît yebisanga kaka soki zemi oyo eza ya nani. Et puis zemi déjà comme il y a 1 mois et demi au tchenga wapinga na za mama diagonese na kata église papa na bino pe aza ancien na kata église toza batu to ndima yesu to salela ka yesu to ko sala fortement te okotisinga na problème et puis na cosmi na niveau tina kosa mobali na ngai ke eza fièvre eza befo ba peso ba kisi toko koende na likambo wapi yebisanga vérité mwana kangi mote mama ngapi na yeba kite na zaki surpris ezali zemi ya camarade nanga kaka o to stanga na école moko boyna boye eza zemi na ye bandekoe bino noso na saboni na tolo na se 100%. Jésus. Amen. Tozo continuer lisolo na biso bien aimé dans le Seigneur. Toko sala siko ndenge nini papa na bino nako yebisa papa na bino nini nako banda ndenge nini mwana kangi mutema boko isa mama na e vérité ayebisi mama na ya lobi oteze ya muninga totara na ye na kasa mama banga bitenga ifona kekuta na ba para ya muninga wana na solola na bango déjà avant papa na bino ayeba nga déjà na solola na bango na yeba idée ya ba parents ya muninga ngo eza nini. Et puis mwana après 2 jours mwana yoka moi bien ba bombi secret na maman na ye babo oyebisa papa soka kotika na poko na ba fatigue na tuni ma fille ça va mwana soka mosala befort po papa bango mona e faible te po papa na bango amona ye to azoboka basoyi po papa bango soka papa bango atuni aliaki ye na mama bazokosa o aliaki aza bien bona bonjoka mwana azaki bien te. Et puis mwana keneki kozwa rande akenaki kokuta bimaki ndoko bima mwana bango bimaki kene kokuta na muninga na ye wana mukolo zemi mwana kesola na yabinde ezaboye mama biso asa yebi ke na za zemi na zemi ya 1 mois et demi donc depuis ba yeba ki ngo donc ndezo kende bozo kende 2 mois toko sala siko ndenge nini soki ba parana nga ba yebi zemi ba ye papa na biso yebi ke na za na zemi ekozala mabe na yebi te na kosuka wapi. Ote ngakundi na zaboye na zana no prêter ya ko s'engager moi na bi mais non il faut ça quelque chose so sali quelque chose te obominga et papa na biso te il faut to longola ka zemi yango il faut to longola ka zemi po to luka bakambo na ba parents na yo te to luka ka mutu to longola zemi moi na bi to longola zemi ya 2 mois et que de 2 mois les têtes au rendez-vous pe lelo ba comment on peut sango il y a 1 semaine, 2 semaines te habité ko banga te na mbongo na ko mimone hôpital moko ya munene ya bien et pas médecin moko a bien ba ko sala makambo propre et ko leka bien
mwana pe kobanga papa ileki mwana pa ya azongi ndako ayebisi pe mama bango le côté mwana pa bomba secret mama na banga papa na bango soki musala mama kanga makaka na mwana ngai toza na oka yo moko mama azalaka na secret na mwana na ye yebisanga vérité ma chérie zemi oza ya nani memanga ta na famille yango lakisanga ta mutu yango te tosolaki na ye alobi akozwa bangagement na ye mama azate ndeko yango bavoyageki na papa na bango soki aye baki soka ye akosala tu aya kutana na bino epuis bosolola soki mama atuni eka mwana kosi soki mama atuni eka mwana kosi soki mama atuni mwana kosi epuis mwana bakende bazwaki rendez-vous na copain na ye wana bake bazwi rendez-vous bapesi bango rendez-vous ya kosala curtage ntango bakomi na les jours où il fallait passer la curtage bakoti mwana koti na hôpital et tout docteur pa bandi musala asali musala na yepe bien musala pe sili bien balongoli pena zemi wana pena butu bien balongoli zemi longo et puis mwana ayaki ko bima na hôpital mon copain na azuye atie na taxi le bakomi na coin ya veni ya bana wana mobala kiti aiseke bonga na kiti awa na kei po famille mama abino kokomo na ngai te yo sala ka makasi sala sambla lokwa eloko mo ezate ba kitchoka na porte ndaku okota na ndaku ta bakisi yango bapesi continuer komela bakisi mwana pa azui bakisi ti apesi pe mwana mbongo mwana kompe na ndako akoti mama zomuna ka mwana ka ndenge zomuna ka mwana ndenge mwana aolela libumu butu mobimba wana mama lalite libumu mama na kokukate mama moni waita kila msambali na ye abi mwana kuna zolala te mwana zolela libumu na ebite eza nini tokende nanu to mona médecin to luka to yebeza nini po azolela libaya ba zo te liyoka pena libumu pasi ya okendanga na hôpital te mais j'ai mal bo pesanga kisi mama bango bino to pesa kisi pas même 4 heures du temps mama nazo esusu kisi na pesa o susu kisi zo mote ke ko pesa o ba kisi e ya ko calmer douleur eza bien te to kende ka na hôpital mama sa ki su na chote tellement moni ke mwana libumu lokola mama sa yebaki ke mwana ye azana zemi abombela ki mobali na mama kisu na chaque temps koma ki libumu pona mama ayibika ke ezaka ka zemi ezali bébé azana libumu yango azosala mwana na baye passe mwana na boko ke l'hôpital et comme ba 4h du matin passe le ki mwana bando balukala mabe papa bonga bimi non ezala beauté papa yeko mema mwana ye tomboli mwana na ya mimieti na dispensaire ezaki na coin tomba comme na dispensaire on ezaki na coin mwana azaki tellement faible médecin azakona ici papa na bi non pas sûr bandaki depuis yani babi butu mobimba lalité azolela libumu pasi to yebisa ke to ya déjà na hôpital mwana aboyaki donc lokola na moni passe le kita na moni ko baluka miso ko mokende likolo na kotika mwana ngati na za mwana ngaka o moko donc na kotika ye akufa te na miso na yango na mimi docteur na bi non faut bo benga taxi express bo benga bo kende na ngalema ou bo kende na mama yembo bo kende na hôpital munene parce que ndena sali constant tout cas mwana aza bien te docteur wana abombi aboy ko yebisa bango et puis papa bengi papa ke azongi mbangu ndako po amemaki na hôpital o ya coin papa azongi mbangu na ndaku akei kozwa voiture bazaki na voiture papa lera ye na voiture azui mwana na ye akoti mwana na voiture bakomi na hôpital bakomi na baki na ye na pardon batana ngalema na hôpital munene ya hôpital général ya Lubumbashi kuna pardon ndenge médecin kwa yebisaki bango donc bakomi na l'hôpital général na bango kuna ya Lubumbashi médecin bazui mwana basali ba fiche ndenge ezalaka boyebi Congo eza lokwa biso na poto te tuna na mutu ba question et puis bakozwa mbala moko yo bande o traiter yo mbongo sima papa lokwa azaki pe na ba moyen afuti mbongo basali ba fiche bazui mwana bakoti na mwana le bakoti na mwana basali ba mwana bakamututi docteur abimi ici papa lobi mwana asala ki critage auto sala critage et puis balongolize me place temps eloko esimba mwana po ça qui déjà un mois
zemi koma ki déjà na plus de 2 mois donc ndenge médecin wana oyo sika bakene na mwana lobaki mwana zaki na 1 mois et demi mwana zaki na 1 mois et demi te zema mwana ne koma plus de 2 mois keke donc il est 3 mois na 3 mois na déjà mwana koma ko déjà formé babi mwana koma ko déjà formé eza na babiloko mususu na kati ya libumu ba genre de quoi ba placetance comme ko sala masika mutu docteur al récupérer ki kaka mwana me basalite po sala soin ya libumu docteur asala ki soin te papa le bien hein mwana nga zaki na zemi atuna mama hein mama pasa ensemble hein mwana zaki na zemi papa le bibo sala nyonso tu na zaka na ye moko bolongola biloko nyonso tu eza na kati etikali bolongola babe senga kifo sala ye ba kote na salle d'op ba sala opération mbang ba kemba ba bimisa biloko nyonso eza na kati ya salito etikalaki bayeko kota mwana kati ya salle d'op basali mwana babimisi biloko na kati babimisi biloko na kati mais tellement mwana yebaki koveki te mwana kokaki pasi wana te et puis tangu basilisi kosala mwana opération makambo to esili mwana alali na babimisi ye na salle d'op azaki na salle de réveil wana et puis tangu mwana lamuki babimisi ye na kati ya chambre balali se bien aimé basali makambo tout esili et puis papa bango aye wana pembeni ye moye bagangela exacte na etaza yaki nango mwana ngo peka moko mama pe akomi lokola zoba avandika azotala mwana bayebi pe mobali te nde mwana na yeko zwa loboko papa na bango asimbi papa bango na loboko ayesi papa bango abi papa na moni so pasi nayebi ke na moni so pasi makasi donc otangi singa ba classe na niveau na komi na koko sala makambo na sali te mais makambo na sali na yebi ke na kozana nga vite papa banga vite koloba bongo tabi oui ndenge nazo yoka na yebi ke na kozana nga vite mais yeba ke zemi ndena longola ke zaki zemi papa pegi zemi nani abi oui mutachaki nga zemi copain na banda oyebisa mama naza na copain na bande ko yebisa mama ke naza na copain mama abanda oyeba te so eza nani et puis tant on a komaki na zemi examen wana liboso ebimaki ke naza na zemi mama yebaki ke naza na zemi mama na bondelaki mama yebisa o te na etandenge okoma mo batension na bangaki oya kokufa nazanga yo etu na bondelaki mama kosala mama nanga mabete nga nazokende na ngai na okufa nanga kosala mama mabete nzambe o bino bosambe la kana ebike aopesa bino ka mwana mususu mais zemi ona longoli eza zemi ya papa Pegi papa bango Pegi wapi o Pegi wa camarade na yo ye mutachaki nga zemi pita na komi na zemi na kinaye komona po azwa solution po na zemi po andaki olakanga ya kobala ngai akobala ngai puis tant na komi na zemi papa Pegi a changeaki na ye maloba ndaka nga mai na nga to longola zemi na longola ke zemi na hôpital boye et pas docteur boye botala na armoire na nga ba papier eza na armoire na ngai ba facture makambo to papa Pegi afutaki ezali na yebisaki docteur wana acha na kombo na ngate acha na kombo ya papa Pegi okuta ba preuve nyonso tout en ka mwana sisi koloba mwana kati mutema mwana kati mutema leka mwana tisi loba tiki loboka papa na ye mwana kufi papa pika crise akota koma papa na biso apike crise akoti koma kokota papa koti koma mama tikali loboko moko azoyeba eloko nini asala te nde mama yaki kobenga na gauche na droite famille ya papa yaki papa koma azoyeba te nde bakundi mwana papa yebi te ti papa sali 3 mois na koma mama wana a osé pe koluka papa Pegi wana te ayebisa pe camarade na ye wana eloko te papa Pegi a assumé responsabilité ya camarade na ye ndenga azalaki pendant 3 ans pendant 3 mois na hôpital na société azu société en charge mabongo sokota bien makambo sokota bien mama wana bazaki na papa Pegi ta mwana kufi papa Pegi wana ye azotuna kufi nini alongoli zemi nani pona nini sa yeba ke mwana confessaki et papa na ye na mama na ye avant mwana azongisa molimo pai ya nzambe mama loba eloko te mama yebisa ni pasteur na bango mama garda silence alobi na tano eta mobali nanga na tala no mobali nanga azokende wapi mobali akota koma yeba asu batu te reconnaître asu moi si na été pendant 3 ans moi si mabolongo na se prière nzambe yokelanga mabolongo na se
Nzambe alala kate ko sala ngolu mwana kunda mwana po 5 mois papa na bango eko bima na hôpital. Papa comme reconnaître batu, papa pegi pa yaka kotala ye, papa wana papa meke papa Roger Keti a solo la kana papa pegi boni musala nzambe papa pegi akanga mutema beta kali solo tedo soki on dirait kutu yete muta 5 mwana wana mais papa na biso Roger ta ki musala nzambe bombi onkana mutema ya abombe ngona mutema ndenge nazo yebisa bino na pesi papa Roger Mbote. En tout cas, na yebi ki olandanga polisolo oyo nazongo na nzela te nazu yango epa ya mama madi bondimaki bokaba lisolo oyo bobetango epa nanga mama tolo na se. Donc oboyaki na lekisa audio ndengo salenga na audio na WhatsApp oboyi na lekisa voix na yo. Papa Peggy aza na point d'interrogation. Papa Peggy aza na point d'interrogation azo yeba te ba parents ba yebi to ba yebi te po baza na bien. Babetela epe lokote na mwasi na mobali balela mwana na bango ti lelo balela mwana bango babetela lokote papa na biso Roger alongola pe papa Peggy na musala te. Papa Peggy pazaka na musala. Papa Roger azotuna asala nini convalescent comme azawa nazo kokosala lokota koma afana na kiti abandi na musala te mutazo ko assumer responsabilité makambutu ya musala ezali papa na biso Peggy. Papa Roger azoyeba te asala nini. Papa Peggy azolakisa papa Roger bolingo moko bien aimé on dirait yete mutu asali makambo. Donc lisolo oyo na bandeko na biso oyo ya Lubumbashi to bako yoka lisolo oyo ebetami na kombo ya natangi ba vrai kombo Roger Keti. Papa Roger Keti aza na société na ye ya huile d'épargne o eteka ka mafuta mbila aza reconnu na Lubumbashi. Et puis camarade na ye wana papa Peggy mwasi ya papa na biso Roger Keti na Lubumbashi comme neza mama Madi mwana na bango o awuti ko kufa ça fait 6 mois yango tozoloba na âge ya 19 ans comme na ye Belna auto kabiso auto kufa. Papa Peggy azusa abengi ngai mwasi na ya bengi nga atindeli nga to sololi et puis na isi mama makamuso te manga mona zaki doublé na lisolo yo na bi mama na kokanga makamuno soto te salela nga ta voice nda ya ko salela nga voice yango mona memeli bino lisolo oyo. Papa Peggy alobi bokomela ye bokoma na se ya video asala nini aloba na muninga na ye aboma muninga na ye abenga na ye na musala bakabwana to alimbisa ye. Papa Roger pardon azoyebelo ni azosala te asala te mwasi na ye a gérer makambo wana. Si l'air mobile na bimi na hôpital na zongi mwa mukesima kona kupesa conseil na ba mama bino ba mama o bozana ba secret na ba na bino ba papa ba yebite faut faire très attention. Secret mususu ko sala yango na mwana eleki nango pe inaperçu ekei mais ezala ba secret mususu o Nzambe ako permettre te eleka. Peut-être soko yebisa ki mobali alingaki azwa solution na likambo wana mwana alingaki koma na liwa te balingai ba saisir papa Peggy papa alingaki aluka solution mususu tala motema papa o azanango ba mama to yeza ba mama bazaka na ba secret na bana bango mais faut yeba ko conseiller ka bana biso bino pe bana mama na yo faut yebisa mama vérité. Tala sikoyo mwana biso Belna atiki mama na ye na kati ya problème makasi parce que avant kata motema mwana na sukoli motema ayebisi papa na nyonso mama elle savait. Siko na kati ya motema papa wana mwana kaka moko na âge ya komi na ya 53 ans azotala âge ya 53 ans wana mwasi na ye azotala âge ya 49 ans. Est-ce que Nzamba kosala bango ngolu babota lisu Belna mususu Nzamba kosala bango ngolu babota lisu mwana mususu mwana tiki mama na ye na kati ya confusion parce que mama lukaki a protéger mwana. Eza na makambo mama koki ko protéger eza pe na makambo mama koki ko protéger te ba makambo susu ba mama to protéger ka tozo mono ndie to osa malamu osi otata osa malamu te to fungula nde porte na munguna kota soki mukolo wana mama azoki enveloppe wana lakisa ki yango papa
malamu na loba vérité pour vérité eza Yesu. Ntoluke la vérité solution malgré vérité ezosala pasi ke na caché vérité na bimisa mensonge tala mensonge ememi mwana liwa mwana akosi mama mama akosi papa et puis papa Peggy akosi mwana lelo si mwana se amabele papa Peggy azo continuer kosala kaka na kati ya société wana ya Palmia de société Palmia ezali na kati ya Lubumbashi bato ebele bayebi papa wana zo continue kosala papa na biso Roger adolescent aza na ndaku auti obi hôpital docteur ayebisi il faut paiement par rapport à ça qui ba crise pour abungaki makambo nyonso na mutu mama na biso aza perdi ka pembe na mobali na ye azo ebata sa neta ke ba chrétien eta ke basala nzambe basimbani kana liboko même pasteur na bango ayebi lisolo tabi mama na préféré lisolo ebima na média epesa conseil na mabota mosusu baveki oyo nga na veki te mama ça fait mal nazomona mutu abomaki mwana na nga namonaki na ntongo namonaki na midi namonaki na poko mais lui il savait pas que nga nayebi ke ye mutu asentaki mwana na nga nazoyeba te nasala nini asengi conseil basala nzambe oyo bozolanda nga nabondeli bino na kombo ya Yesu bopesa papa na biso Roger conseil bokoma Papa Peggy aza trop réseaux sociaux te ndenge mama Madi ayebisinga aza trop réseaux sociaux te bokomela bango conseil bokomela bango ba verset bokomela bango na se ya vidéo oyo bokitisa bango motema ponga pe na solola na bango na kitisa bango motema na so continuer ko bondela pona bango nzambe oyo conseil ya kabiso molimo mo santu oyo conseil ya kabiso apesa bango conseil ya malamu eloko nini oyo papa Roger ko sala azana mwasi na ye ana vie akoko sala pe papa na biso Peggy mabe akoko cha mbeli akosala loko mobe ake prison lisusu epesi su pasi lisusu na libota mama na biso mama Madi aza ye moko babota ye moko papa na biso Roger akenda kozwa ye na mbuji mai kuna ayana ye na Congo babota ye moko tata na ye na mama na ye bakufa atikalaka ye moko bakute na mobali azui ya bimi ye na Lubumbashi ba ekosala vie na bango na Lubumbashi lokola tata na ye na mama na ye babota ye moko ye pa ye kobota belna na ye kaka moko belna pe ye kokufa tiki ye toyebite eza malédiction oyo ezolanda jusqu'à 4e génération toyebite mama na biso asala ki likambo toyebite nyonso salami po diable kaka bafungola ki porte à côté toyebite papa na biso Roger azana problème songolo pakala on sait jamais si c'est la gloire de Dieu parce que pour moi nayebisa ki papa Roger pe a rolanda nga lisusu na émission oyo nayebisa ki nabi ezane loko moko te papa eyaka sanzamba pesa aval soki omoni loko moko boye eye c'est que l'Éternel a permis nzambe wa pesa ki yo belna ye kaka ye moko muta décider azwa mwana wana peu importe na façon oyo liwa ekoteli nzambe a permettre yango soki nzambe a permettre ki yango te olinga kozala na mwana oti lelo na maboko lokola nzambe ye moko a permettre ki yango moni ekomi na sika oyo ekomi likambo si ekomi to sala nini toza bana na nzambe pona nga to bongisa to bondela molimo mosantu apia biso mayele tokabola mayele wana na couple wana bazana pasi na kati ya mitema na bango pe bayeba ko réagir na ndenge ya bien pour moi na sa koti na mamisa mabele babo ma papa Peggy babo maete bakalinga ye batumba ye balambe bouillon basale o bakoko sala ye belna akozonga isusu te asi a kei lokumu ezongi kaka epai ya nzambe en tout cas esa histoire moko oyo esali pasi mingi kokomi na suka ya liso na biso nzambe apambola bandeko nyonso to bakokoma o bakotia penda commentaire bakokomela papa na biso Roger na mama na biso Madi bokoma bien aimé bokomela bango pardon na bonde bino na komwa nzambe bokomela bango po bakotanga ngo bazozela penda conseil bazozela soutien moni mutu so akomi na problème moko elekiye azoyebelo ni asala te akomi dépasser eloko akoko sala osenga conseil abondeli peut-être nzambe pas le Bible bien parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre
ekoza na liloba moko boye ekoza na conseil moko boye ekolandisama na nguya molimo mosantu ekopeze makambo nyonso. Nzambe apambola prophétesse Irene Masaba ote mama Sokola dit en tout cas émission oyo mama kozanga te kopesa papa na biso Roger na mama Madi conseil pasteur Katalai et Makatalai papa kozanga te si a déversé boko melaye mosakoli mete mama na Hollande motema papa Esaïe bozanga te kokoma quelque chose bo fortifier papa na biso papa Roger Maman Diagonese, maman Madi et papa Nabiso ancien, papa Roger Bazami Bongo Namboka Lubumbashi, baza vraiment na pasi na kati ya motema, bazole la mwana na bango ça fait 6 mois ke yipe, mutu oyo abomi mwana bango bazolia na ye bazo melane, bazo azo sala na société na bango, maele sili bango, bazo ibate basale le côté pe na ba prière na bango bakanisa ki soki babondeli, nzamba ko toucher ta motema ya papa Peggy wana loba quelque chose jusqu'à présent, papa Peggy aza bouche bé yépe azo regretter yépe azo lela kaka bon na biso Belina pourquoi Belina sali bongo sans yeba ke Belina ya mbote ya kanta motema nzambe a permetaki ayebisa ba parents na ye vérité mama Deline Mopa kozanga te kopesa conseil na couple oyo e kozala malamu mingi jol mama yalos kozanga te kopesa penza ya solo conseil na couple oyo mosakoli Emerance Mayala, s'il vous plaît, maman, beau ça vraiment conseil na famille oyo bazwami na Lubumbashi eko zala bien. Na pesi vena mbote na nga pe kimia na isumasia elanda bino nyonso tu ba bonne na biso ya tolo na se et puis bandeko batala katolo na se soki kolo na Yesu azongi te tokoya lisusu masolo ezebele mabote ezolela. Numéro na nga nazanga kopesa te 07 53 38 85 20. Tu peux te témoignage à solo. Ce que vous avez posé à maçonner comme on a, maman m'a dit, na papa Roger.